songela sika yo bandera ki wapi sika moyeba kina kukutana na Mbanza Kongo Tarangai mabiala pia zaraka matono ya solo mingi mbuta toko na sepeli mingi ngai nasida lobaki stabilisaka biso na Mbanza Kongo mafete le 2 juillet 2015 boye itokendaka na Mbanza Kongo abengisaka biso era bengisi biso ngai nazalaka na makambo minene oyo na banakolandela na makambo ya molimo nde komite nyonso ekendaka na nsima ya komite ekomi na Mbanza Kongo ye alobi ke naza na posa tokutana na representant ya lingomba oyo nazwa nzela nakenda bapesa kamino na mbangu nakenda kuna ere nakomi na kati ya Mbanza Kongo bapesaka biso hotel ke tolala eza pena na kati ya rompoint pena wana pembeni ya Nozo Super hotel wana ezalaki wana le apartir ya wana nga nalala na hotel te naloba ngai nakolala na hotel te me ngai nakolala na kamino nalala na kati ya kamino na mipenge nanga ejour oyo elandaka tokendaka tokutanaka place moko na baprofete oyo aya na bango tosalaka na bango elongo histoire ebandaka papa moko naza na foto na ye awa tokangama bafoto na papa wana aza mokuse boye aza na basuki ya pembe abanda kobeta histoire ya makambo etaliki bakenda na mboka moko kota bandungu ere akomi kuna bayebisiki no bakisi moko eza awa fo bokundu nango papa wana amonaki place bakisi ezali me abanda kobanga o akende kolongola kisi wana papa wana ere alobi ndela aza boye tikala nakende kosunguka ere akota na zamba mbala moko libela atei me apartir ya wana na makambo nyonso tobanda kosola place wana papa nkusu aloba yango nzambe azoyoka ngai ngai nakokosela papa nkusu makambo te nzambe azoyoka soki nazokosa nzambe apinirila me papa nkusu na monoko na ye aloba ke molimo elembo eza na tata oyo ngai soki nazalaka nango mbe naza mvwama baepreve ezali bato bazali oyo bazalaka place wana bayebi na ta wana journaliste oyo ya mwasi asalaka na RT aza awa na kati ya Rwanda ye mpe azalaka kuna na kati ya nani wana eto ozalaka na esika wana nga na kokosele makambo te siko aloba yango mpona nini mpona interrogation siko bomituna batoni bisikulutu na ngai mbuta na ngai mutuna moko ekuti mbangu na mboka ya Norvege batuni babi mbuta atunela biso mbuta ntanungu eske andimaka papa nkusu etake profete ya loposo moyindo mpe mozongisi loposo moyindo na nzela babi avec un oui ou non solo ya solo ndeko na ngai nakolobaki azali kobrikole message ye aza na elembo ya invasion lo aza moto ya kimpanzu aza moto ya kozongisa loposo moyindo na kati ndoke aza moto moko fo akota na niveau ebalakisa ye ndenge nini fo akota na niveau ya kokreye soki atie te cela veut dire défi na yo ya solo buta mabiala ezali pesa biso mibale olobi défi na yo pesi alakisa biso esika nini kode ya invasion ezali pena voilà kisimbi oyo ya Mbanza Kongo akobana kopesa biso création na kati ya Mbanza Kongo kombo na ekomba kisimbi na nani na kati ya Mbanza Kongo nde alakisa biso libulu wana bavitakanga babanakena kobomba maka banentoto banembula ntoto bango nyonso bangunza wana eza na zamba nini na kati ya Mbanza Kongo alakisa biso place nini bakangi bitu bamilunga oyo bakoko bakenda kobomba na zamba nini eza place nini nkawa oyo ezalaki na ndimi ya lokedi eza na place nini alakisa biso susu 12 église 12 mangomba oyo ezalaki na kati ya Mbanza Kongo oyo basete na biso babana kosambela eza na kati ya Mbanza Kongo ezalaki place nini ezalaki batongela yango place nini alakisa ngai soki bango baza nana
baza fongunza problème za te na ndimi nanga me bango balakisa ngai place nini matondo kulutu nazali ngai moko te nazali na kulutu na ngai asi presentaki ya mbuta kumbuto dikuzeko ikana pesa imaloba tima tokoyiba na kozongela kulutu na ngai dikuzeko esko zali koyoka mbuta to ingeta mbuta 5 sur 5 tozoyelanda bino na bokebi maso malgré tout tozwaki coupure ya connexion maloba mosusu toyoki malamu te me kasi na moke toyoki na koleka tokozanga te koyanola mwa moke na eteni wana matondo maloba eza epai na yo ingeta mbuta matondo mingi na maloba ndenge bopesi biso ndenge tozokolobaka awa yambo esenge toyeba ete biso bai oyo ndenge nalobaki awa na sepoyantaki tozali bongo moko ya bai oyo toza kobundela bongo lobika loposo moyindo na bokambemi ya fumukusu kia munzala mpanda na ngola oyo bazali bongo na esongi ya nzila. Alors mission na biso ezali ete bayindo oyo baza bongo ya kobunga oyo baza na bonzambe bapaya bazongela bongo bonzambe ya bakoko oyo ya biso na masanga nyonso oyo elobelaka bongo bonzambe bakoko ezala na BDK ACK KKB nyonso oyo tukabe oyo toyebi place nyonso moyindo azali bato batotelemi wana eza mission na biso tozwa ete bayindo wana esengeli babima na bonzambe bapaya islam christianisme bazonga kati na biso kasi pasi mpe mawa eza nini baye mosusu ingeta bapesi mutuna moko timbangu awa na mboka ya Quebec balobi tuna na biso lombango ya mokulutu abanda biso na ye eske ayebi mbuta tia ingeta matondo mingi yango tozali ko eske yo ondimaka mbuta tia nungu etakete profete mpo mokambi ya liboba ya elbeya matondo tokolana na mutuna wana tozwi yango tozokoba toyanola yango matondo mingi ingeta ndenge bolobi ne toloba awa eza ntina na biso eza eno bayindo oyo babunga na bonzambe ya bapaya bazonga na bonzambe oyo biso oza na yango nde mission toza na yango soki motindami ngunza songolo pakala ozotala na yo etumba wana te okomi kofacharne mpa bandeko no bazobunda bango etumba seke oza na jalousie na kati oza na niveau spirituel moko eza mokie mpo mission ya monene kuta kosala yango te ekomi kobundisa oyo boza na bango na etumba moko nde bongo na mutuna oyo bandeko batuni soki toyebi mbuta tia nungu bo biso toyebi bango na koma papa kitwadi tomonaka bango tomona bango na mbanza Congo tozalaki na bango na festival oyo esalamaki na Divina donc toyebi bango baza na Lwanda awa na kolika kombo na yeki ntwadi oyo bamipesa eza kombo ya kosangisa me bango moko mutu bayebi kosangisa te bapesa na division soki bolanda émission oyo basalaki wana na mama na biso ornela bokomona meme bacommentaire ya bandeko balandaki bazobenga ye tribal aza tribaliste or mission na biso ya tribalisme te eza mission ya bayindo nyonso eza ya bakongo te alors kese botuni soki tondimaka ye ngai nayebi ete motindami ya tata tongunza azalaka moto alokuta te auti koloba aza moto alokuta te me nalobi yango ete aza moto alokuta pamba te na émission oyo asalaki abuki lokuta ya mingi lokuta ya liboso ye ayebisa biso place nini oyo ayebi pakusu na 5 femmes soki ape ayebisi nga les 5 femmes ya pakusu na ndimi ye mbala moko ya mibale apesa biso bapreuve oyo ye aza na yango oyo fumukusu azwa mbongo ya kabila soki alakisi biso bapreuve wana tondimi ye kaza ngunza ya solo auti koloba awa eloko moko awa fumukusu azali bongo na kipanzu eza grosse erreur soki toyebi mutu te totika koloba pour ye fumukusu aza na kipanzu te fumukusu aza tiaku nevunda fumukusu aza na luvila ya tiaku nevunda aza na luvila ya tiaku nevunda bantiaku baza baspirituel bapanzu baza mpona misala to science bandinga baza na politique fumukusu aza panzu te azali bongo ntiaku nevunda donc eza baerreur donc na comprendre ke mbuta tia nungu azoloba makambo ayebi te ayebi fumukusu te yango azoloba makambo n'importe quoi alors bisika lobi awa balakisa biso boye totuna siko motuna ye mutu ayebi yango création yango ayebi mbasi wa bomi création place mpona nini te akie kuna azwa yango babanda yango na LBA te eza bongo ti wana eza bipanga ntango biso obengaka ozoloba makambo oyebi te mpo tocréer lelo ezaka eza simple tozongela bonzambe bakoko na biso tozongela yango toza na étape ya conscientisation ya bayindo etumba eza na état spirituel politique mpe scientifique
Vuvamu ebande tumbanango politique tomona ndenge nini fumukusu asala ba débat na ba pasteur mutalonga yete fumukusu akoti na étape politique o ezaki nini to sunga ba dirigeant africain ba comprendre que baza na responsabilité munene na kati ya ba pays na biso to conscientiser bango to koma bango na sécurité na biso po mindele ba ko te ko kamba bango susu yango ezaki mission na biso et non ko lia mbonga politique ningi ya ko kanisa wana parce que nenge vo bundaka nenge vo bisakisa mbongo na yango ya yebite ayebite nenge vo bisakisa mbongo na yango vuvamu ezana ba bundi oyo basangisa kamiso na bango pona ko bunda etumaluka le poso moyindo. Alors politique na religion ezana ko papa na mama na kati ya ndaku chef ezana ko bana papa so apesi bongo na mama apesa na bana donc papa ezana ko politique ezana ko spiritualité religion mama ezana ko politique pour yena otala bongo mboka et puis bana bazala ko la science oyo bako exécuter makambo oyo politique epesa bango raison pour laquelle fumukimbangu mutonga yaka na trois pouvoirs pouvoir politique spirituel politique et scientifique sikoyo soki fumukusa akeko kotalisa na ba dirigeant bazo diriger mboka esengeli la bino bo bima na bonzamba ba paya esengeli la bino bo servir mboka na bino esengeli la bino bo zala ba vrai président pour intérêt na bino yango ndenge to kobenga bango ali mbonga gouvernement te na kolika te. Alors koloba balaka soki pasi vitakanga sala boye yango tende eza bongo etumana biso eza bongo komemela batu conscience komemela batu balongwa na bonzambe bapaya baza bongo siku oya loi de la création na kati ya siku tokokela pamba te tata mokeli azali na nyonso kati na ye donc mutatanu ndenge aza wana aza na message te oyo eza concret kopesa batu kaka ndenge omonika wana toloba wana balakisa so boye asoboye o avana ba shafu bapesa ki pa bakoko bafungula mbata kongo boye kaka ndenge omoni wana mipanganza wana ya boye yango na message na ye message ni ça te kana zongisa kulutuna ngai ikuze ko mutuna euti na Belgique awa bapesi ngai mutuna muta papa kwa idojaki apesa ki Kabila etakete katange eske pona yo Kabila sen katange to Rwanda wanangana koti na ngai te mezali kiemoko responsabilité zali ya kulutuna ngai ya matoto mingi mbuta nzola na motuna wana to yandola boye bona nini etake un prophète ba kuki kukosa yo pe yo kuki komona anja ko majua komona musika te soki mutu wana c'est l'étranger to ni kulutunga na yebite wana bazali ko pese pa mbuta dikuze muta motuna to yandola boye je ko répondre na mbote kuki ko lekisa apo para kulutu zana ya to ko répondre yango isoke religieux posoko ko konta na politique wana tozali na batu bakopundela biso te po bakata biso bolimbi simbuta to pesa bino réponse wana bosala erreur wana te ya koloba ke mutaza religieux akota na politique te tozala deux sortes ya politique actif na politique passif fumukusu asalaka politique actif te politique actif ezani za politique oyo tomonaki mona ntimi akomi kosala akoti na kati ya parlement akomi député akomi kwata veste na cravate wana yabengi yango politique actif. Politique passif eza nini eza politique oyo mosali ya nzambe aza kodirige bakondi na boyebi ya spiritualité mpo bakama mboka malamu ndenge tomona yango na Thaïlande ezalaka tomonaka bongo baza na président na guide spirituel aza likolo ya président nayebi te soki boyebi makambo wana tomona yango mpe na Europe papa azali wana ingeta tomona yango mpe na Europe papa azali wana papa aza wana aza likolo ya baprésident nyonso oyo baza bona na Europe bakendaka kosenga baconseil mpa na bango badirigaka bongo mpa basalaka politique activité mais politique passif aza bongo misu ya Europe na niveau ya spiritualité mokusu mpe asalaka politique activité po mokusu akota na parlement te mokusu akota na parti politique moko te mais asalaka politique passif oyo elobi ke non esengeli ezaka église spirituelle odirige bakonzi oyo baza na Afrique olakisa bango nzela etant ke nesongi ya nzela ya lobiko ya loposo moyindo bazongela nzambe bakoko na bango wana pesi nanu yano mpona sikoyo likambo ya Kabila alobi na biso ndeko atuni question alobi ke non Kabila aza Rwanda tozali katange nakoyanola boye mutu aye na message ya Kabila Rwandais eza justement mundele. Alors lelo balobi Kabila aza Rwandais musu balobi Kabila aza bongo Tanzanien musu balobi aza Ugandais sikoyo être Rwandais Tanzanien Ugandais nationalité ye ezali bongo wapi biso toyebi boye
quelle que soit nationalité aux en Afrique. Ce qui t'attend de ma poni yo pour la mission moko songolo molimo na yo ezaka rwandais te ezaka ghanais te ezaka ougandais te ezaka angolais te mutazola ndenge oza wana molimo na yo eza angolais mutazola molimo eza angolais eza congolais non sikoyo mpo nini kozacharne na bapays oyo mondele atieli biso comme division te biso talaka molimo mpo molimo eza nationalité te molimo eza oyo ewuti na mokili ya molimo mpo na kokisa mission baza na bapreuve peut-être rwanda nyonso baoloba wana nyonso eza makambo oyo mondele akeli na bapoza ya lokuta mpo baluka bongo baza pouvoir biso yebi ete mutu aza moyindo aza bongo na mabele ya Congo mpo abundelaki Congo ndenge papa na azobundela bongo Congo yango wana nde motuna eyano na motuna ya ndeko oyo atuni yo nango liki napesi yo motuna na biyano na yo na pole nyonso na eteni wana matondo mingi mbuta matondo kurutu alobiri susu keke akote na kati ya YouTube mbango alobiki tamone sika mfumu alobi bien que mfumu nkusu azosala mandat spirituel ya Joseph Kabila azosala mandat ya molimo est-ce que ezali bongo mbuta tokolima eteni wana boye na émission tosalaki wana boka biso mbuta émission tosalaki wana totiaki élément ya fumukusu ya année 2000 ans wana Kabila kabange nanu anyati mabele ya Congo te muta tianungu tanga lobaki ba n'importe quoi na ye wana na émission salaki abosa ndike na 2000 ans ye te mususu na makambo azalaka te mususu te na niveau fumukusu azala nango lelo fumukusu na 2000 ans abengisa ba ministre ba président et ba vice président et à l'époque ayebisi bango que prophétie ya Fumukimbango eloba malamu na troisième président akozala danger élément wana mbuta azola botalaki yango ndenge Fumukusu alobaki mpona nini bakatangi bazalaki pouvoir na troisième république ezalaki nini Fumukimbango akendaki kokanganga mabongo na mabele ya Katanga mbuta Lumumba akangama na mabele ya Katanga donc mabele wana eyambaki makila ya bato abundelaki bongo bayindo Nesco par récompense wana nde Fumukimbango esengelaki mobundi moko atelema sikono na Katanga po abundila Congo nde wana musée ayaki kotelema na ndenge reconnaissance wana asala Fumukimbango asala kino lokola kufele kuna ne Katanga azaki pouvoir Fumukusu alobeko na 2000 ans s'il vous plaît wana toyebite ba musu bazoloba so bazalaki wapi nde sikoyo ne bozo ba wana ke non prophétie wana ezaso nini Fumukusu abundelaka bongo bokonzi ya Afrika ezonga na boka ya africain pambate même na Angola awa vous avez le même problème na Tanzanie Guinée Nigeria pays moko te ya Afrique eza na kimia président moko te ya Afrique abongisi mboka ndenge to lingela yango pambate baza bongo na captivité ya molimo esenge to za bongo mosomi ya molimo oyo bongo to bungisaka uta kala bo Fumukimbango yaki na mission ya kopesa biso mosomi ya molimo ya politique na ya science mais la politique tozwaka yango mais ya molimo tozwaki yango te ndesi ko tolingi tolongola bakonzi wana na kati na ignorance po bakoma koservir bapeple na bango pamba te président moko te oyo aza awa aza président libre bango tu baza na kasho bozomona bango tu baza na kasho nefu mokusu alobi nini tobundela bosomi na biso elongo na bakonzi wana baza bongo conscience po tokoka bongo kolonga muna na biso eza mondele po mutu asali afrique boye tokita tomata eza bongo mondele ndaka boli ba frontière oyo tozomona bambuta tia nungu bazokozala ba tribal o bakongo te bato bakaboli ba frontière oyo eza bakongo eza mondele ozomona président basungaka ye basutianaka ye po akokisa mission na ye soki yo bani kobundisa bango obani kobundisa président wana obani kotia bapanzi likolo okomona ke président wana akozala na eloko akosala te na manda na ye ebi moto akoperdre esala bongo peuple yango moni biso philosophie afezali tokobundisa bakonzi ya leta te mais tokobundisa baoyo nde baza kotia bango mpanzi likolo bakoka te kosala mission na bango yango wana nde eno na ngai mbuta zola nazongisi maloba ngai mona bino matondo mingi maloba tikalaki mambangu kune paye mutalisa dungu azali mutalisa dungu reaction muta baina mato ya solo mbuta toko na sepeli mingi na oyo auti koloba ya liboso na koyebisa ye azali koloba papa Nkusu azali moto Ntsakune Mvunda ye azoloba Ntsakune Mvunda wana eza tribi na ye makambo ya spiritualité tozolobela mpona makambo famille te ye akotina
famille kino tribo eza batanchaku batambanzu batanzinga bato wana oya famille yango te mais o ngana talisaki bango ezali bona makambo ya spiritualité yango wana natalisaki ye azana don ya makambo ya kokreye nalobi te kino azana famille ya kina te mais nazotalisa ye na makambo ya doctrine ya makambo ya spiritualité ngai nde naza boni ngai famille na ngai eza kino ngai nalongaka kaka ozokomprendre famille nanga mais siko misala oyo ngai naza nango ya molimo batata bapesaki naza na nkayilo ya ki nzako ozoloba lo eza différent na oyo ye azoloba ya mibale ye alobi kino ngai naza na message te papa ngai nakoyebisa oke papa yo ti oza wana oza mosika oza wana papa ngai na korevele ndako na bino nyonso famille na yo nyonso nde nakobenga papa mabwaka nakobenga pa twalani atalisika famille no nyonso mais yo kotikala koyeba ngai eloko te premier point eloko yango nakoyebisa yo eloko nakoyebisa yo omoni papa bozo tanga molimo batangelaka ngo te molimo eyaka apati ya monde spirituel babengaka biso deja na monde spirituel keno moto wana tia ate na monde spirituel akende kosala misala boye ozomona donc eza nde mwana ngai mamikala mandombe oyo bakangama na mfumuki mbango azali tata mwasi na nga message ebandaka na 90 okoya kosala misala moko ya tingoni ya makasi nazomona yango eza teke oyo naoya kende koyekola bato nakenda na place boye nakeyekola ngai te ngai papa na ngai oyo ozoloba oyebi nanu ngai te me nakoyebisa oke soki otie tembe bato aleta baza awa na kati ya ngola oyo baza mikonzi minene oyo baza pembeni na président ya république soki otuni bango bakoyebisa yo moto naza na makambo nini aza nango ozokanga pamba ndeko na ngai nazofinga me ngai nazotalisa siko lelo soki yo ozotia tembe makambo nyonso oyo na libula naloba na kati ya congo ezosalama te ezosalama te soki bozotia tembe makambo oyo yango ezosalama na kati ya congo siko yaka oyo ya kosoba video oyo na bikola depuis 2014 2012 2013 2014 na kende na kati ya mosera soki otie tembe yo lobi keno naza na eloko te kenda mosera basala 5 ans mbula bana kobeta te yebisa bango nani mutu amibetisa mbula kuna kende na mosera kaka oyo ya nseto wana yo eloko kodi deja moloko losali papa babiala nini asali omoni papa toza na baréalité ebele soki lelo yo ozoloba ke non banani wana me papa avant mutu oyo aza na don ya kocreye mutu oyo aza na don ya kocreye akokende mpo banani fo akende kotoke mpo bagénie mpo bagénie bango bato bapesaka nini bakosala siko yo oza na génie te oza na colocation te na génie siko bakopesa ndenge nipo oyo wana kocreye ozomona biloko yango eza mpasi mingi bandeko na bato tikaki mosuni ozotia musuni liboso omoni ndenge eza wana bino bato afufa makambo mosusu papa nkusu adefo alobi yango te bino boza na fanatisme moko bozokotisa papa nkusu na fanatique moko ya makasi ngai na bana kolobela makambo ya mwanda semi bato nyonso balanda nalobake papa mwanda semi bamakambo mosusu ye abana koloba te me bamakesa na ye bakotisa na mwanda semi na ire naloba yango bapembleka bapimiki boye ndenge mpe bino bozali bozomona donc eloko mosusu bozokompra bozoyeba te bozozanga kola spiritualité eza nini mutu wana aza nani yo kota na mosindo soki ke yo oza mpena mutu pena ya solo pena mutu ya molimo otala molimo otuna papa kintwadi aza nani na niveau ya molimo papa kimbangu soki yo papa mfumu kimbangu yo nde oza mpena keno mobikisi ya loposo moyindo ndenge nini opeselaki kombo ya tialungu papapa wana tuna ye ngai te betuna mfumu kimbangu soki yo pena oza mutu molimo ozomona biloko wana ozozanga koyeba nini oyo okoloba bozosala distraction na bato eza mao mingi bandeko na ngai eloko na babisa bino ke bozokotisa papa nkusu na ere oyo nazoyebisa yo keno bino makesa ya rufamu bozokotisa papa nkusu na ere ebele bino bato liboso kobanda kofinga bofingi mwanda se bofingi papa menga bofingi papa toli bofingi mangongele bino kaka siko bozokontine susu eza mao mingi siko bozokenda bino olobi keno bino bena bakolakisa bato nzela ya solo
eza mawa mingi botika kosala bobuzoba wana bozokota kotanga ya bino eza mokepo motu ya molimo atanga te mfumu soki apesi ye mission wana akosala kokomplir yango nga na yo soki ye oza kuta molimo yaka tokutana bato basala ebele wana kota na molino na mosindo pesa promesse to pesa révélation ya 2019 oyo 2020 na 2021 kozwa oyo bato te mezwa oyo ya sika nga mpe susu nakota na mosindo oyeba mpenake nani mutu bazosalela ya solosolo mpo bakoko yango wana kana esio ore bisikulu tunamoni wana atie defi oyo tomonaka na kati na bibilia balobiki te baprofete ebali oyo aza na bonzambe na solo apelisa moto na moni ngasi moto baso moto leta tosenga kwa leta ata moto wana biso tosengela molimo oyo ya bakoko tokotana ngana kokotana moto bango se baza bavéritable amour bakota na moto totala soki pena kango obika tekulu tutomera kama mai na cheka malo hebo ya kuna eza basi kama kopo ya mai epesa kimia moko na moko ulu tujatizeko esko zale kolanda mutato ingeta mbuta 5 sur 5 tozoa na bino penza na bokebi banso matondo biki kulutu na ngani reaction epai na yo tope mituna ube iyano epai na yo baya kulutu na yo matondo mingi mbuta zola na kolikia tozolanda en tout cas air moko na koseka na pasi pe mawa koyoka bapropos ya mbuta kintwadi tanto bandi awa na comprendre ke mbuta kintwadi baza na maîtrise ya média te balobaka sa pourtant bazonga na nsima atala oyo ekoze lobi mbuta nzola nazonga kaka wana kaka na émission oyo mbuta toko mbuta kintwadi bauti kosala mikolo uti oleka awa mbuta kitwadi soki aza moto ya molimo ndenge azokumisa ye soki aexileta asalaka boye amonaka boye akomona ndako na yo yango nakoma wana nalobi susu nazongi susu mbuta zola mbuta kitwadi ndenge nini molimo elakisaki ete pa kusala nsengi basi te alobi na émission pa kusala nsengi basi pa kusala nsengi basi te so molimo elakisaki oteke pa kusala nsengi basi te wana ya liboso ya mibale mbuta ingeta wana ifo ayambela biso mpo molimo ekosaki ye keno apakusana sengi basi pa lobeko na tv pakusana sengi basi molimo ekosaki ye ya mibale mbuta kitwa na lobi awa vuvamu esingi BDK esingi ACK esingi te totika kokosa koloba lokuta yango tozoloba keno mbuta kintwa debi soki molimo baza nango eza ya kokosaka makambo mpona bato to ndenge nini mbuta nzola na tie bino témoin oza netre bomonaka bacomportement ya vuvamu ya BDK to bandano na BDK mpona tuna question te posa journaliste oyokamba émission banani to leader na banani oyo aza premier mutu ya mafinga oza na yano oyebi nde ndenge te ndenge afingaka ndenge te na émission aza na métier te afingaka mpena boye osoka mukuta afinga na émission mutazola natuni bino nanu te mais comment se fait-il mbuta kintwadi akolobaki no uva mundem te finga ka mundemona te afinga fumukusu combien de fois afinga batapoto combien de fois atinda bakumakutu na fumukusu bakongo nde tezali ngana aza mutu apresse nayebi makambo nyonso mpe biso tofingaka te uva muna afinga pamenga te tofinga pamenga na likambo nini toza likambo pamenga toza likambo ya de kaka te toza na likambo te bandelaki awa na introduction na nga awa mission na biso ezali ete bayindo oyo babunga nzela oyo bakende na christianisme bouddhisme islam bazonga na bonzala koko na biso nde bipai nyonso osala mosala na yo esengeli nano oteya nano bayindo wana mission oyo yaki na yango keno oyaka kotake bato keno abakusana sengi basi ya lokuta bakusalia bongo kabila oza na prévu te mpe bongo na bongo na introduisaki makambo na yangai malamu awa ete fumukusu ntango toapuyaka bongo bakonzi ya leta eza na ntina moko ete mokonzi ya mboka azali bongo papa ya bana ntango biso moko tozobundisa ye tozosala retard ya makasi po fumukima akotina yo tobongisa mokonzi ya mboka soki yoko bobongisa mokonzi ya mboka eza molimo ya fumukibangu te
Fumukimbangu abundela bongo indépendance ya Afrique, abundela ba dirigeant o bazaki wana na ignorance. Ne yo pe no fumukusu abundela ba dirigeant o bazaki wana kaka na ignorance po bazonga bongo na nzela. Alors, oto yeba eleko tozali. Eleko tozali eleko ya kotanga. Omoni na tanga kala Fumukimbangu ba yaki mpavita bambuta machwa. Est-ce que boyebi keno ba ino ba trahisa ba grande personne wana? Oye ba trahisa bango pona nini? Po bazanga boyebi. Est-ce que Fumukimbangu ba kokanga ine ba kanga Fumukimbangu bonga sala 30 ya boloko? Mais c'est mission na ezaki po kanga 30 ya boloko na kolika te. Mais ba ino ba trahisa ki Fumukimbangu po bazanga ki boyebi. Mais elle est pas révélation. Tout a mikudulu et si elle est cas. Tant que Fumukimbangu akoti bongo boloko ba nemo limo e ba niko pesa sikoyo ba sala bongo mikudulu to pe révélation na eleko wana. Ne Fumukimbangu ne leko o la 4e génération la kaki était bilenge ba koya. Akosala kasi bilenge eleko ya bwanya ya mayele pambate soki to tei mohindo te. To la kisi mohindo nzela ya solo te. To la kisi mohindo mibeko mikela te. Mohindo akotika la kobongwa na te. Ezako bikula te mteke bikisa bongo mohindo aye na bureau na yo oyebisi ye ozana problème na famille boye yango te ese wana mission to yaki nango yango na te mission na biso alors bambuta kintu adi baza basé na makambo wana ya kobikola mondenga zolo awat message ana message te azaka na bana kisa biso boye to tombola boye ese mission yango wana fuimaka yaka na ba révélation asaka miracle ba ino bakompanaka ye te eleko oyo biso na vuvamu na nzela ya Fumukusu toza kotangisa bongo mibeko babikela po mibeko babikela eza bongo arme munene oyo tolobaka na français le savoir est une arme boyebi eza bongo munduki ya makasi oyo esenge tobunisela yango ba oyo nyokola biso eza kobikola te mundela kobanga kobikola no te mundela kobanga oyo eza bongo kati na yo ozobimisa kati na yo nde abangi keno oza na bwanya batoma sakara bambuta machwa bayaki mpavita Bafumukimbangu base ebele baboya bango mpona nini mpona kobikola te mpona bwanya mpona mayele mpona message oyo banda kopesa bongo bato alors muta tchanunu soki baza basé na kobikola biso na vuvamu kobikola ezalaka te omoni eza biloko moko boye oyo bana yango clientélisme basala yango po bato bayaka na bango bakoma na kangu mais kangu yango mpe bana na bango mpe nango te fo tozala na respect makasi mpo bakulutu parce que Fumukusu aza motu oyo abundi makasi na etumba oyo si lo tobenga Fumukimbangu eza mpona Fumukusu bango na babenga bano benga Simukimbangu bano kobenga Mbutakimbangu mais biso toye na kombo ya Fumukimbangu mpo aza bongo respect oyo esengeli na yango soki oke na gita ya Paki Twadi okomona bakombo ya Eduardo Paki Twadi ye moko aza na kombo ya Eduardo un chef spirituel ngunda kona na kombo ya paya chef spirituel akwata kombo ya paya kuna benga papa André est-ce bato baye na molimo ya solo ya Fumukimbangu bakobenga na kombo ya André papa Jean papa Eduardo mosusu alors tant que tozoloba na média il faut tozalaka na nini tolobaka te lokuta ya lokuta omoni ntango olobi kena na révélation na wana na mission esalaki olobaki kena Félix obaki basoda ya mikuse bakobima ya turo ya milai ese tomoni bango na mission wana olobaki yango ke basoda bakobima bomona catastrophe eleka na Congo boyeboye ese tomoni catastrophe kuna Congo makambo eleki na kimia na nguya ya bakoko kimia esalami kuna tomoni passé du pouvoir esalami na bopete nyonso mais tant que le masumali parce que basoda ni couser le baki wana to monya ngote mbutaki to atozon sa bino na 2015 na kolika so 14 bokendaka Congo besoin révélation awa na moka ya ngola bolobi ke non bokende mvunyima atali sino ke Fumukusu ne ye wana azali bongo mutu esengeli akamba bongo ba mango ba nyonso boni misinga continue bolo bana yo zela continue okenda bona Congo okoma kuna biwa Fumukusu azalaka te ozanga patience ya kozela Fumukusu ese muta mungu kozanga patience ya kozela mutu Fumukusu azalaka ya mokosala ozanga patience bokenda kobieka papa toli comme guide bobandisi na kita bokonzi patoli sikole losko pesa so position patoli na makambo lobi ko poso moyindo niveau di patoli azana yango lelo na kasa ya poso moyindo est-ce que monte ya bobera mutu erreur est-ce que molimo na sabeti ke mutu na mutu erreur et puis na zongi sisi na mama kitako tant tozoloba kitako kipanzu kinzinga mbuta kintu adobeta sete toloba makamute po toloba to sepesa munoko tozala na boyebi bozangunza ne boloba boka mabato tant balobi nzinga tsaku panzu eza bongo incarnation ya trois pouvoirs banzaku eza kaka bato oyo baza koincarner pouvoir spirituel nzinga bazo incarner pouvoir politique ne mona ntemi c'est nzinga ne mwati bataka tsaku ne vunda te
le moitié baza en tribu ya ntinga or tribu wana eza tribu oyo ekarnaki pouvoir politique to toloba na kitako eza penaki tribu ndenge azolobaki yango te eza molimo te mutaki twadi ayesa biso tribu nini oyo abimeli na les trois tribus bakongo nyonso bauti na tribu wana bampandu eza bongo bazo oyo baye na misala oyo nayebisaki ezanga alobi keno alobi fumukusa ampandu vunda eza nzaku nevunda aza mutu abimeli na luvila ya nzaku nevunda oyo luvila oyo ebimisi oyo baza bongo bata molimo mpona kobundela bongo baindo luvila mosusu ebimisa bongo banzinga nde tomonaka na ntango ya kala mwana ya nzinga kuvu oyo azalaki bongo Alphonse Premier azoka bateme na ndeko na ye panzu ndeko na ye panzu azalaki bongo mutu ofalaka pouvoir mais kolandela ndenge basalaki tricage batie mutu na bango vema nzinga mpo aboma bongo papa na ye mpo christianisme ekota na kati na mabele ya afrika alors mutu kintu adi place wana soki baza na précision te batika koloba moni yango totuni bango ntango base présentaka même na BDK balobaka nini ngai tata komo na ngai tata digizei komatuzei nazali bongo mwana ya kingadi na luvila ya tsaku na luvila ya ndinga bapesaka luvila mpona nini luvila na identité na yo ezolakisa place yo outeli na royauté spirituelle to royauté politique bozomona place tozozali wana alors soki tozoloba makambo tolobaka te mpona sentiment keno bamona biso yango tolobaki awa biso etumba na biso eza bongo bomoko ya bayindo eza etumba ya bakongo te alors mbuta kitwadi babongisa malamu biso tofika kofinga BDK te toreplike contre BDK ndenge mpe toreplike contre bango biso tolobana koma mbuta kitwadi biso vuvamu nanu te mais tozosali réplique ya émission oyo eza parce que mbuta kitwadi adebordaki makasi alors fumukusa aza na boyebi te fumukusa aza mutu moko boye atangaka balivre est ce que na boyebi boye tobotya mbuta kitwadi na mbuta kusu est ce que boza niveau moko ingeta mbuta olibisi kutu na kati yo na bate ozali solo na nzela bino mibale azali pati na fose azali te kasi ngai ndeko na yo mbuta sola mbuta tokofumuka konguda totela napesaka eloko bengilufitela te poso olo okoko na biso tomoni ekoti solo na kati na nzela na fose na kobeta tolo mpe na koloba na kotya mai na monoko te sutu bande mpona ngai ya BDK wapi esika bakoluka yo mpo bazwa ngai luvila na ngai mpo oluka kokota kontakte na bakoko oyo bazalaki mitema mabe mpo bayeba na koferesie yo ekosala eloko kotoloba oatinafila okokengela balikasa na kopesa oyo na mutu n'importe quel mutu te mpo mabe ekoti kati na malamu oye na kozwa maloba muta matondo betu bamonso tulekela bamosi wapi esika kongo na biso ekokende liboso ngai na yo kongo na ngai kongo na yo kongo na biso kasi soki tokokoka kosala yango te wapi pasi ekokota eske kozala namoni ozali po nakanisi kokatani ngai azali ngeta muta biso ozali tozali mpenza biso muta tozali tozolanda bino mpenza matona tikala kopesa mbango maloba epai ya mutaki twadi zwa 5 minutes wapi esika mutaka zwa 5 minutes atenga moko mpe na 5 minutes okoyeba kokanga basolo na biso mpona mokolo ya lelo kasi bandeko na ngai oyo bozali kolanda ngai totukana te toye kobundisa bayindo te kasi toyekaka kobundela bayindo kasi soki olingi obima na nzela wapi esika tosalaka efo ya kozongisa motu na nzela mpo ke mabe ekota te maloba epai na yo mbotaki twadi batondo mingi na sepeli mingi na kati ya makambo oyo nyonso tolobama po eza mwa mpasi mingi nazokota na lingala po ngai nateyaka mingi na kikongo merci beaucoup ya liboso nanu bandeko ya vova soki koloba pena kikongo soki olingi yanzete byabungila kufa bolimbisi bandeko bazolanda biso mingi babi kongo te bolimbisi tobongisi te bandeko mingi babi kongo te bazolanda biso wana bazokoma deja awa lemono nkongo ngina ngina mudo nkongo ngina
kina kirika nkonga wala kumingalapo benko mongi na mon toka kuna njipiti ko mongi dina fitu ko vela kirika muna kiko basi muna saya kirika nene wadira ambudiru tutanwana diao kanidante kirika edi gina bangula kiani kinkenda kabeto ko elbeya tayati ka fokeri ka papa kusu one baketu batan bene beno kirika ko katika fofamu wa fofanga kirika empova zozo yansole mambo matani kwa Kongo na kati mabangula vo masolani makufisi mafaika me masolani makufi mafaika ngevo vo unalanga wafuanda wakala bebele to tayenda kirika tongo mokwenda didila Kongo dia pasi uda bakalufamu wenge fasala kufaika ku Kongo ko kasala kwenda mumongo ko ngatu mundi magatumisanza bebe tutakwenda munamisanza mukwenda didila Kongo dia kati mutatoko presa kakala kidika uta na leka kuna mumongo bona dia babatata wankungile pasi ho bayindu la Kongo dina jantete lewe tibamula vo mambo ndo tifana message tifana nyalufuno kiadi kuna kwa beno mudamudyanki kondo kwa kisaya kaki mfumu kimbangu mumbefe kadi atila wabikudanga wani akisanga waweli kirika mubando ya yabejo kalidi kusala mumbefe kufuno kasadi yaka kumusajesi ile disa jangu de rufuno disa kuna kwa beno bantu bafufamu rumeka tete sungama kadi yamu da Johnsono kondo kwa kimbefe kadi kwenda na kuntu walako umu kiakilu yalu na lonso lutiyala kina vuka mtimia chokolo kwa kimbefe ko idila mamoso mianga beba umu kiaki yandi papa mwanda se mwana papa kusu ufu yandi unamunga kimbefe mkani yangu da unguni ni akavofele unapatata kabila kafunda kina bandu kabila kafanga kina bere batu mpasi mkani yangu da unguni ni akavofele unapatata kabila pasivo kabila kasumama kasumi hili jambu di mosi yani kinkenda nani kiaki vuuno kiaki beno ngewe tifila paka papa kusu presa kakele mumamba tadifo wafunda mwanasemi mwana gile niku swekelapo dina daludi jakalafo papa kusu kakota mumamba mpasivo wafunda mwanasemi mefunge utafila paka japa katofila bantu papa mwanasemi mayengi bobe na proshu ya mwanasemi tumoke nanga tukala sana ngabo kitwadi mkadi yangu sikumfila paka papa yambe ko hosa edi ngiye fo longela bantu le mono ke tilongela bantu ko mono timbe fi ko vana ngam mambo mo witambi ka ko kango fo mama tadi kidi ka suni kango nzira Kongo papa fofo kidi kangerina kamuna tipumisa ko be nkango yingi wo mono kidi ka isonganga enzila ya Kongo e profondeur ya ngolo ya Kongo ngi putukule de totela mako e pe kuna lene lunga ko umu kiaki aweli bafeti kumbokela kuna kwa papantu waleni bakanga mayemfumu kimbangu yatuka kwako kirika kukongo kumola kwako yaenda ti kuna katika kengi kimani yatuka kwa kengi kimani yamuda ki papantu waleni kambokelese fokina munachiro sabangunza ko idina na mbuta muntu yamuda tete kuwesa dedi yamuda tete fanatisme mwani fanatisme yotafanga kaina sikirako votutani mwa message meno la fête et la table qui il a laissé les 3 mars le 9 mars ngadi yangu ya unguni ndio kilika bela fofele mwa mama tani mfumu kimbao jambo fondeli ya ngolo yola bangu dikilika kwa kango papa tu yangu la tula kilika mpaka muna samu wa bangunza mwana singunza za sonso na kilika mfumu kimbao elifo mbadu ya yambadu ya tsilu tunasalla bana bafioti muna kisuni basalila tu muna kibezo basalila weno kibezo kakeko wa wenu fetini ya tila kili ya kibezo kibezo awenu filoza ya kibezo kani nsinga afakenda kuntuala kibezo kikutualisa kimpanzu afakenda kuntuala kibezo kikutualisa wao beno kibezo na kibezo wao kesinga sikalenda kwenda kuntuale takilenda kwenda kuntuala ko idina kirika president za zoto zetinyala mu Afrika kinavu kamati nenda ikala lukufi kibezo ko mwaiba nungi na ngatu idina utimona ke mfanga na kadi za siji katoliki menikotsa kirika mfanga ngadi kwa president za zoto za Afrika
mujambula fili santangu wabena kongo wabeno tajambu de ngudi dilo tafofa dilo kiadi kinkenda papa kiadi kinkenda kuna wabeno muna momo lo chifofa ndondi li papa momo lo chifofa lufingi di tolu fofele memori ya tafofa ya papa kasungika kuna nima kuna biso ya tumafofa papa kusufutu kamuntu usoni kwa wakota kidika mwerere ya fofa jo unachuka jambo ya kia fofa la una doseke malongi dakeza kumfana ya fofa ya kuna kumfana malongi po keba futuka kumanima mebeno lubaki ni mama mpila sankaka lo chimona china mwanamfigiri papa nkusu mwanamfigiri kingani kafela jambo komentondele bito tutangata mama lufunu muna befe lufunu we papa idi kufove sekerika olusolele luwapwa nsafu ya lombo vozole bia tsabalomba boitai lukeba mwa malembe ludia tila mwa malembe kadi bantu bankaka bena mungu katika yinza diadi balina kula tsakidika mfuanga yulu na kutilo na kota pe muni divomosi yambi alo katusule kula kota muna divoyin abia ukakade uchichuka mbovele mato wanaweza lakini utarangaji cha Mungu na timambangu na pesa pembu utarangaji ya kuzefu 5 minutes ya mboto bana kukanga manaka na bisopo na mkuna lema mutaja kizeko malobana ya suka pona mkuna lema matondo mingi matondo pena mingi na bino mbuta nzola bongo pena mbuta kintwadi ndenge bazalaki na kolikia na introduction na ngai na lobaki pena maye ya mutu ya makasi ete biso mission na biso ezali bongo ya kobundela bongo etumba olbiko loposo moindo baindo oyo bazongaki bakotaki bongo na banzambe bapaya bakwa bongo kozonga epi tobundela Afrika na biso tovandisa bongo bokundi tata mokili kati na mokili ya Afrika na biso na kolikia ezalaki clair na kolikia mutu nyonso oyo azwa bongo mission soki ke azwa mission ya solo pa ya fumukimbango pa ya tata mokili akozala na pense wana ya kobundela uniquement loposo moindo nzokande soda to bongo force armée nyonso siki bazokende tumba contre bato moko songolo bango na bango babundanaka te batianaka mbeli te batianaka mandoki te batalaka mingi oyo ezali bongo ya motuya ezali bongo objectif nzokande baye oyo bayelaki biso bonzambe bapaya na kati ya mabele ya Afrika baza très fort tomoni ndenge nini basali 5 siècle na ndambo awa na Afrika awa toyebi ndenge nini bayindo baza bongo na kati na bowumbu ya molimo na ya mosuni kasi esengeli te ya biso makasi ete mosala ezali bongo monene ya kosala eno ya kotala mopanzi ya moninga na yo oyo azali bongo kobunda yango biso tozalaka na ntan wana te ya kotala kingandi azosala makambo boye biso soki ozoteya komba Fumukimbangu tokoloba na mutu kota kuna mpo ezali bongo Fumukimbangu nde koteyama wana mabendi tosambela bongo Yesu tosambela bongo Allah tosambela bongo Buddha kasi soko osambelisa biso na kombo ya Fumukimbangu tokotinda mutu akota kuna pamba te ezali bongo nzela ya solo nde Fumukusa alobaka ete elanga ezali bongo monene esengeli bongo bakati elanga bazala mingi mpo tolonga kosilisa yango tozalaka na probleme ya mutu te kasi bandeko oyo ya biso kobanda na mbuta mwana ntemi mpo bango mingi bazo kodefendre kote ya mbuta mwana ntemi ezali bongo pasi mpo basalelaki baerreur oyo ezaki no babundisa bongo Fumukusu na esika tozala esika moko mpo tobunda etumba lobika loposo moyindo objectif ezala moko kasi balobika na Kongo awa Fumukusu akota na erreur Fumukusu akota na erreur te makambo ya président Kabila ezali bongo makambo tobetisa bato ebele mabaku na limbolaki mpe awa makambo etali bongo mokonzi ya mboka mponza mboka aza mutu oyo babundisaka ete basungaka ye tolobi na bino awa 4e président ezali loko oyo profesi ofungimaka atikaka aloba ya liboso akowumela te na pouvoir ayibale akowumela kasi akosala makambo ya mabe ya mingi mpo population akota na pasi ya misatu alobaka mpena akowumela te na ntango ya 3e Fumukusu azobaka deja makambo wana ape azolobaki no wana avant Kabila aya yango natunaki bino motuna na question oyo ndeko atunaki ngai asi Kabila aza rwanda toza katanga tunayesaki bino motuna mutu azola yo ndenge oza bongo molimo eza ya rwanda to eza ya ngolais to eza ya congolais oyebisaka molimo na yo eza ya bamboka moko te wana molimo na biso eza bongo ya bayindo no ya bamboka oyo mondele yaki kotiela bongo biso alors mission oyo tozalaki na yango ezalaki ete
Kabila azongisa bokonzi ya biso na maboko ya population to maboko ya bayindo bango moko nde bomoni bongo première fois passation du pouvoir esalama na kati ya mboka bomonaki ndenge bongo mboka esali nyonso na kimia sous pression ya mindele attaque ya mindele balingaki badestabiliser Congo nde badestabiliser Libye Côte d'Ivoire mais na nguya ya tata mokele nguya ya bakoko nguya ya bangunza ya fumuki mbangu batiaki losambo ete nyonso eleka bongo na kimia Kabila sali effort alongola code minier abongola yango code forestière eza ba point oyo ekangi bongo mboka na biso na pays africain bomonaki bongo na Sénégal bomonaki non Abdoulaye Wade alongwa bakota Macky Sall rien n'est échangé rien échangé bomoni Macky Sall azokontinue toujours kozala serviteur ya bafrançais boyebi ndenge nini oyo même na Angola awa tozonyokama ndenge nini na Angola tozonyokama na Congo Brazzaville partout tozonyokama solution ezali nango te tolongola oyo tokotisa oyo pamba te mbuta mwana te mpa loba yango mokolo mosusu ezali ndakisa fumukusa apesaka loba yango nini ntango nyonso soki tobongisa bongo kimbambala kimbambala eza na ntina te mpo tobongisa nano kimbambala nano yambo bolimbisi kimbambala ebonga nanu pamba te chauffeur nde aza na ye na problème te ata tochange 1000 chauffeur kimbambala soki ebongi te tozala na solution te alors kimbambala eza nini eza bongo afrique oyo eza ya kobeba ata tolongoli 1000 président ekosala eloko te to esengeli bongo tobunda nde na biso na baprésident toza baprisonnier tobuka mira prison mpo tobima tobunda etumba ya conscience ya kokotisa bwanya mayele kati ya bato mpo tolonga bongo etumba oyo kasi ya kofingana te ya kokretie te ndenge tomonaki mbuta ntia nini tobeta sete makasi anera bande kokretie fumukusu na émission wana yango wana te mission batindaki bafumuki mbango fumukusu aza mutu oyo asenge azomerite respect makasi ndenge moko mpe na bango papa toyede azomerite respect makasi po tozobundela tumaluka bosoko kobundela luka moyini epesami na motu nyonso te alors moto ayeto nini balobaki na émission wana baloba tinu soki tinu sini waya soki mpe bantinu ne moto bakoyala na pouvoir wana ntango fungi momanga asaki prophétie mpo batinu tata kufuta mpo baprésident mpo baprésident bazalaki baye oyo déjà kati ya afrique déjà bolimbisa sikisa kotona kati ya afrique déjà ezalaki ya kokabwana alors kupuimanga wasala prophétie sur roi te basala prophétie sur président mpo ezalaki déjà prophétie ezalaki sous colonisation yango tolobi awa biso tozali mpo na bongo ko tiama misapi pa ya mutu kasi tosengi na mutu akini toadi basala mosala na bango na ndenge basalelaka yango batika kombo ya fumukusu na ya kuva mpamba te mwana moko te akolinga bafinga papa na ye ndenge mpe mutu akitodi aza buna azokamba bato bakolinga te bachrétien ye toza mpe na tan te nano mpe tofinga mpe mutu akitodi te tolobaka mpe eloko moko te mpo na bango mais batika ndenge kombo ya fumukusu soki baza mpona mwana ntemi batondoni bakontinue ya lire na bango ya tribalisme biso toba tribal te toyebi ke mfumu wamba nzambe akoko na biso aza mpona bayindo banso matondo mingi mbuta azola matondo na bino lisusu kime ya fumu limbango bakoko ezala na bino matondo wana ezalaki bandeko na ngai wapi oyo bazali komarshe nzela moko na nzela na bokoko na bango ndenge nalobaki tozala mikambambwa ndekela kwa mosi nakopesa bino miniti moko oyo banakopesa mosako na bandeko baso oyo boyebiki te bakokolanda bino bakope koyokwa bino mpe bolingo ezala kati na maboko na biso kulutu na ngai kitwali na peso moloba opesa mosako mpe liloba na suka nsima na kozomba susu miniti moko mpe ya muta na ngai apesa mosako mpe na liloba moko ya suka ya solo ya liboso na pesi mote makasi epai ya papa na biso oyo ya kozala rendu bongo na kati ya mbanza bongo na pesi yo losako ya makasi lobi tokuta deja awa na kati ya Luanda nayebi deja oza deja na nzela ozoya ofuta na bo oyebi ya mibale na pesi na kimvuka ya uteka papa na pesi bino bambote bino nyonso bapapa tumba bango nyonso na pesi bango mbote na bango ebele na pesi papa atoli na pesi papa nkosi na pesi mama kipavita na pesi papa menga na pesi mfumambanza na lekabe na lukala na pesi sumbote kuna na kati ya nkenge kimani kuna ndi makambo ekangama kuna pe kofungama na kati ya mbanza ngungu na pesi susu bayenge na bandeko nyonso oyo baza na kati ya mbanza ngungu oyebi papa ichanu na pesi bayenge na kati
mbanza Congo ba mutu na biso ya kultura directeur ya kultura Tsakalanzenga ena pesi kesusu papa nzola meso bayenge na yo na pesi Regidor na kati ya ndembo kuna yenge na yo ebele papa Kasangasa yenge na yo papa Makaya yenge na yo mama Ntimba yenge na yo lingomba nyonso ya LBA partout bozali na bato loge bato mbanza Congo bato ya Lukunga bato walanji bino nyonso na pesi bino bayenge na bino ebele kindadioko marge osala kati ya Congo na pesi susu yenge na yo vraiment continue kaka mission na yo oyo ya miziki na yo continue bolemba te mano sope susu oyo miziki continue Romembungu vraiment bayenge na bino na pesi pe susu bato nyonso ya vuamo yenge na bino na Kongo ya batata wa Puntule vraiment nasukisi awa na Kongo ya batata wa Puntule inge tatozela ki yango penza soki kozakile piki mosusu kutana ngai na pesi okutora marubali susu matondo mingi ya mobatondo vraiment na bino mbuta nzola na musala bozali kosala ya conscience ya loposo moyindo eza musala oyo bien soyo kosala matondo pena boko babolemba te ntango nyonso na kosangisaka bongo biso mpona koluka kolobela bongo oyo ezali bongo message na bino ya biso ya loposo moyindo na kolikya na kokende kopesa pena mbote mpe kozongisa matondo balongoni ya mingi na bango meifu mokusu tia muzala panda na ngola na musala monene bazali bongo kosala mpona nini te na lisanga ya bangunza banso oyo baza bongo kobundela bongo message ya loposo moyindo oyo baza bongo na mabele ya Angola baza bongo na Congo baza bongo na France Belgique Canada États-Unis partout pe oyo baza kobundela bongo penda sango oyo mbote ya bango ekoma kokoma bongo pe longoni ya musala ekoma bongo koba lisusu makasi koleka bayenge lisusu na bandeko nyonso oyo bazalaki en ligne oyo bazalaki bongo kolanda biso na ngonga iye basepesaki bongo batango na ya bango tika tata mokeli fumuki mbango balongo bakoko bakoka bongo na kozala na biso elongo kasi mpona kosukisa message ya soki ezali ete toyeba ete atako tozali koyoka bongo nungu simba benda pakala eza na kati bongo ya etumba tozali bongo banso bana ya fumuki mbangu soki esengi bongo to répondre na likambo moko boye ne balobaka le linge sale c'est lave famille na kolikia eza pena bongo nga na kosenga na mbuta kintwadi basala mingi mission na bango baluka pena batala mingi oyo bango baza na yango toutaki kosala milulu awa na kampo miti uzu tobengisaki bakolege na bango mbuta nkasa azalaki na biso bazalaki ebele bayaki wana me namonaki mbuta kitwadi te bayaki te nayebi te mpona nini donc biso toza bongo salisi eloko tokobengisa biso nyonso mpo tobunda etumba lobiko loposo moyindo nde yango tolobaki elanga eza bongo monene esengeli tokɔta na kati mpo tokoka bongo kokata yango biso nyonso soki otelemeli na gauche kotelemaka wana otelemi na droite telemaka wana telemi na nord telemaka wana telemi na site totelema bisika nyonso mpona koluka bongo bayindo bakoka bongo kokende kozonga na nzela ya bakoko na bango na kosenga na bango soki baza bongo na temps biso toza bongo na ntango nyonso koyamba bango tokutana tosolola mpona bongo avancement ya etumba na kati na mabele ya Angola mpo toyaki bongo mission na kati na mabele oyo matondo mingi na bino matondo na pesi bino pe losako bandeko na ya MP ya na pesi bino losako bino nyonso kwa pesi kana kobosana te pouvoir mope na pesi bino banso ba yenge pe balosako na bino partout sika bozali tikakimia ya bakoko ezala na bino na mabota na bino nyonso mobimba salamu yenge